Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibomeseni kolanda ngai Pati Label katina www.masolo.com. Bandeko na ngai lelo na ekolobela video oyo bandeko na biso na katina Beni bazali kosala prière ya monene, bazali kosambela, bazali kosenga epa ya Nzambe ete vraiment Nzambe asala nyonso apesa biso kimia, apesa bango kimia na katina Beni. Bamoni ete moye mususu ezali te, ifo kaka Nzambe. Bandeko nanga bazali koanda video oyo, bandeko bazali kosambela, bazali ko ba pasteur bazali koteya, basangani bango nyonso mokona lelo balobi ete no kimia na biso ekouta epa ya Nzambe, vomie to sambela po tozwa kimia na kati na mboka oyo. Bandeko nanga likambo ya Kivu ebandi lelo te. Likambo ya Beni ebandi lelo te, bandeko nanga tolobela Beni, tobundela Beni, tosala ba discours ebele pona ma massacre, pona ba viol, pona ba tuerie ko boma oyo ezali kolekana kuna na kati na Beni. Kasi bandeko nanga mikolo eleki ebele solution te. Toloba na ba réseaux sociaux nani ayoka biso te, solution ezali te. Ponzambe ayoka yo ezaka te okanga misu. Ponzambe ayoka yo ata ozo tambola ozo loba oza na connexion na Nzambe. Donc koloba oyo biso to loba to sala nyonso to koma to panza na ba réseaux sociaux, donc to mona solution te. Eloko moko te ni na gauche ni na droite lelo oyo na kati na Beni bitumba ba massacre ba viol ezo continuer. Na komona ete solution ezakaka moko. Baza kotalisa biso ete moto oyo abomaka na mbeli yepe bakoboma ye na mbeli. Moto oyo abomaka na minduki yepe bakoboma ye na munduki. Tonko bandeko oyo ba Rwandais oyo baza koboma biso, babinemi oyo baza kokotela biso na mboka. Baye na minduki, baye na bambeli, baza koboma bino bana ya Congo. Baza na objectif moko, objectif na bango ezali ete kosilisa bino, koboma bino, po ete bango bazo mabele na bino, baza kolula mabele na bino. Alors yo Congolais loko yo moni, après des années, o sambe Nzambe apesa yo kimia. Ndeko nanga toboyi ko sambela te, toboyi prière te. Nzambe ye moko kuna na likolo tangu Satana telemaki alobi ete nga na lingi bokonzi na yo. Soki Nzambe tolobaki ete Nzambe azalaka Nzambe na bolingo, Nzambe na mawa, tika ete pe ezala alingaka tikela Satana nzela, alingaka pesa ye nzela zwa na yo bokonzi na ngai, zwa na yo place na ngai. Me Nzambe atalaki molimo ya Satana alobi ete ezali molimo moko ya mabe, oyo molimo oyo soki nalobi na tika yango akoya ko dominer nyonso na kati na mokili oyo, ekozala perte pona nga. Alors Nzambe atindi ba ange, atindi ba angelou wana selon la Bible, atindi ba angelou bitumba, c'est-à-dire ezalaki centre ya commandement. Azo commandé koto o salaboye, koto o salaboye, donc bitumbe bandi na Satana. Nzambe o to bengaka Nzambe ya bolingo, mais azo bunda na mun na ennemi na ye. Azo bunda babundi bazo talisa biso bitumba ezalaki. Na sima nango asalaki nini alongaki, parce que molimo oyo Satana azalaki nango ezalaki molimo ya kobotola ye bokondi, molimo ya ko envier ki bokondi na ye. Alors tangu ya mona ki ete Satana zo ya kobotola nga ki bokondi oyo ekozala pasi pona batu ebele, asalaki nini abundaki. Ezali lokola biso na kati na Congo, banguna baye baza na esprit wana bolinga te, baza na esprit ya ko dominer binoti na suka. Alors bokoki koyela bango na nzela ya prière te, bokoki ko senga ba Nzambe te. Nzambe
a aidé bino bozwa kimia. Non, nzamba kotie la bino kimia ata mukolo moko te. Soki bino moko botelemi te, boluki kimia te. Balobi moto oyo alukaka kimia. Soko lingi kimia, banda nanu ko bunda. Prepare nanu bitumba. Okoki kozwa kimia te, soki obundi te bandeko nanga. Soki obundi te, okoki kozwa kimia te. Kimia eyaka belese après bitumba. Congolais olingi Bible. Bisika oyo kaka baza kote ya yo facilité ya yo. Donc olingi biloko moko maloba moko za na kati na Bible oyo kaka ya yo. Donc misusu te. Kote balobi ete dent pour dent, œil pour œil, olingi yango te, olingi kaka bocha kimia. Bocha kimia. Kote wana nde yango yo vandeli. Me mboka na bino ezali kokende. Banguna baza koseka bino. Même ba pays mususu o ba ataka na nu Congo te, ba yebi ete lobby après ba Rwanda bango ba ko attaquer na bango baza na facilité, c'est pas un peuple. Po bozwa kimia na kati na mboka wana il faut ko bunda. To boyi nzela ya nzambe te. To boyi eloko moko te. Oh non. Tolingi to boyi nzela ya nzambe te. No ko sambela na yo me mboka na yo d'abord. Mboka na yo d'abord bandeko nanga na ko pesa exemple. Na quartier bovanda kana quartier moko eza na garçon moko boye. Abima pomba. Garçon wana bima pomba na kati na quartier. Mutu nyoso abangaka garçon wana. Bana mikie, bana basi, bana mibali, babangaka garçon wana. Kasi koma kima mukolo mosusu. Garçon yango alingi atumbola mutu moko boye azoleka na ye. Kaka na quartier, mutu ngo babangaka ne garçon yango. Kasi mukolo wana ezalaki mukolo mosusu. Garçon wana babeta ye, garçon o bato babangaka, babeta ye na miso ya bato soni esala ye. Garçon wana o abetaka bato ekomaka kasoki alobi likambo baloba bakomi ko rappeler babetaka yo soni. Mukolo mosusu garçon na mosusu avanda kaka babamoni garçon yango o bato babangaka ye kosenga ye bolimbisi. Bayokani basali kimia. Bomoni ke kimia eye a parti babundaki. Soki babundaka te me batu nyonso ya quartier balingaka ba continuer kaka kobanga garçon wana. Kasi tellement que mutu moko kaka beti ye makambo nyonso esili. Pe na sima ye moko aye koluka kimia. Aye kosenga pe bayokana bavanda makambo esila. Bolongoli force na ye. Muto batu babanga ka eza lokola biso lelo na Congo. Bozo banga banguna. Na likambu nini. Peuple ebele boye. Oyo bobimi na libanda. Boye ko sambela. Pobola kisa banguna makasi na bino. Faiblesse na bino. Eza faiblesse liboso ya banguna. Eza faiblesse liboso ya batu. Oh, baza ko préparer lobi à venir ma bepo na Congo. Peuple congolais bofungola misu. Bofungola misu. Combien de prières oyo bosali? Combien de prières? Combien kolela oh? Combien de fois congolais à l'eli? Bozo continuer kaka kolela. Mais boluka solution mususu. Boluka solution mususu. Boluka solution mususu bato ebele oyo bozali wana boza kosambela wana. Soki bozo boyaki même ndi boso ya nzambe lobi nzambe. Lelo tozwi décision. Na moko na lelo oyo bakosala basala oyo bakoboma baboma oyo bakolia balia. Donc mokolo na lelo tozwi décision esili. Il faut tosuka na batu oyo nzambe akobetela bino maboko. Nzambe alingi bapere te. Nzambe alingi batu oyo bayaka liboso na ye te. Oye liboso na ye kaka kosenga nzambe batelanga nzambe pesanga kimia apeso kimia na likambu nini. Ozokende koluka ba desoto yo moko apo yaka na ndako senga kimia. Non. Il faut quoi affronter mabe. Bundisa yango. Telemela yango ndenge bo telemela ka diable.
musala ko benga na diable, musala ko telemela bandoki, me makambu ya mboka na bino bozo ko telemela yango te. Non, bobunda ndelokola bobundisaka ba diabulu. Me na minduki siko na maboko na bomoi boy. Bobundisa bangu na wana. Bako kende na prière te. Eza la prière ya chrétien, eza la musulman, eza ya religion nini bako kende te. Solution eza kaka moko ya kosimba manduki. Lokola bango ba simbi ba machette, bino pe bo simba ba machette. Bango ba simbi minduki, bo simba pe minduki. Bo tika kocha confusion na mutu ya peuple. Botika kocha confusion na mutu ya peuple congolais. En plus, ide wana ya kosangisa peuple belé bay o ba uti bipai na bipai baye basangana po ete basambela mokona lelo e uti wapi bandeko na ngai. E uti wapi? E uti na gouvernement ya Kabila. E uti na ba Rwandais. Durant 17 bandeko na ngai o Kabila vandi na kati na Congo. Durant bane o Kabila vandi na kati na Congo. Tangu nyonso soki massacre salami, soki ba viole salami na Beni, soki ba bomi, soki ba viole. Tangu nyonso batindaka Olive Lembe, yene mutaza charge na yango, akoluka basali na Nzambe, akoluka bayembi na Nzambe, bangonde bakokende kuna na Kivu, po bakende kotia kimia. Po bakende kotia kimia basali na Nzambe lokola ba Maman Shabani, ba Sœur Lombongo, ba Frère Patrice. Bangonde mutu bakendaka kuna. Bakendaka po bakende kolalisa peuple, po bakende kotia kimia, po babosanisa peuple, ma massacre oyo esili koleka, ba viole oyo esili koleka. Eza mosala bapesa bango. Eza mosala bapesa bango bandeko na ngai. Après avoir kokende kuna ko sambela, ko sangisa peuple, après lobby na yango, okomona ba massacre zongi lisusu. Okomona ba kotaki, ba soda ba rebelle ba kotaki na kati na village moko boye, ba bomi plus de bateaux soki combien boye, ba violer plus de femmes soki combien boye. Tokoyoka yango après kaka ko sambela oyo bandeko baza ko sambela. Tokoyoka lobby lisusu, oh non, ba komi ko boma. Boko yoka na munoko nini peuple congolais. Musala oyo ba pesa basali na Nzambe wana ndenge bozo mola bazo mvwama bakomi na bambongo eza musala oyo te bango baza ko boma. Bango bakendaka ko sambela po bakitisaka mitema ya peuple congolais po babosanisaka bango mabe oyo banguna bazali ko sala bango. Tobosa na te bandeko nanga kunda battoir aza pasteur. Kunda battoir aza pasteur. Mais tango abandaka ko boma. Azalaka toujours pasteur. Azo boma bino mawate parce que azana objectif na ye. Azana objectif ya azali ko sala. Mais ayena ndenge ya ki pasteur pour nini peuple congolais alinga makambu ya Nzambe. Peuple congolais soko teye ozo teya ye me kuno ozo bimano na mwasi na ye ozo bimana bana na ye ozo sakana na ndaku na ye mais continue kaka ko teya ye akolinga yo. C'est ça le peuple congolais. Banguna bayebi biso, bangune si ba découvrir biso, banguna bayebi biso. Bible eza kotalisa biso soko ningi ko sambela kota na chambre na yo kanga porte sambela Nzambe oyo amona na kate akozongisela yo pe akobomba na bandeko na ngai makambo na Nzambe za la lokola ba pharisien te po bimi liboso na batu po komi ko ganga bayoka bino ba mona bino ba pharisien batu na hypocrite Nzambe azomona bino te. Bobima na ignorance wana. Makambu na Nzambe zalaka ya kobombana. Mutu mususu azokanisa kosambelaka te.
mais mukula kwa ko mekayo na butu ndoki ko mekayo amoni nzoka nde muntu ngobiso to kanisaka ye aza libre aza faible nzoka nde azalaka nde makasi boye. C'est ça la parole de Dieu. Ezalaka te ko bimina libanda yo na Bible na maboko otele moko mikoloba loba non. Peuple congolais to koma lokola ba pharisien baza ko seka biso satana na likolo za ko seka bino nzambe na likolo za ko yokola bino mawa mais mawa te po ya ko salisa bino mawa pona nini asalaki bino bobima na ignorance wana. Bobima misala banguna baza ko sala eza lokola ba pesi Mukwenge docteur Mukwenge prix Nobel de la paix eza musala na ye ba pesi récompense. Bango kuna bazo violer bango kuna bazo boma eza na mutu moko azo aider bango a traiter les bango bato bango kuna bazo violer na suka na ngo bazo prix Nobel prix ba pesi ye ba récompenser ye ba pesi ye balobi na ye voilà merci na ndengo zo ko aider biso. Mais ce que ezalaki ngai docteur Mukwenge nalinga kina zo prix Nobel de la paix wana te nalinga kina talisa bino bango ke non naza na posa ya prix Nobel oyo te eloko nga naza na ngo posa ezali kimia na mboka na ngai ezali ete ba massacre ba viol oyo esila na posa te na mona ka banzoto ya basi nyonso tout nalingi na stopper ko traiter oyo. Alors c'est que vous allez faire, arrêtez de massacrer nos peuples botika peuple congolais tranquille. Oli ya kopesa nga pui oyo naza na posa na yango te. Mais ye asali nini accepter na yango accepter yango na sima tango azui pui wana 2 jours après toyoki kuna ba kotaki na village moko boye ba rebelle ba bomi ba violer ba sali nini bino moko boyoka ki yango ngai te. Biso nyonso toyoki yango mikolo wuti koleka Beni etomboki Kivu etomboki ba rebellion bazongi ba rebelle bazongi. Donc bazo talisa docteur Mukwenge continuer musala na yo continuer yango. Donc a continue ba umbu moko oyo ye moko na ignorance azo ibateke ba ebisi continuer okokufela kaka na musala wana. Donc musala ba pesi yango wana. Nako pesa exemple Nelson Mandela la kati na prison. Pona nini Nelson Mandela tanga bimi ba pesa ki ye prix Nobel de la paix. Ba pesa ki parce que a collaborer ki no ba mindele andima ki ete atika ba mindele na kati na Afrique du Sud ba vanda ba sangana ba ngola ba noir. Nelson Mandela aboya ki indépendance ya Afrique du Sud alinga ki ete ba mindele ba vanda na bango malgré mabe ezalaki malgré soki nini mais ba vanda yango na sima mundele asali nini apesi prix Nobel de la paix. Même prix Nobel de la paix Obama azwa yango pona nini pona nani pona intérêt ya nini pe ya nani azwa yango pona intérêt ya peuple te azwa yango parce que asala ki eloko moko boyo oyo sepelisaki ba mindele ezalaki pona intérêt ya mindele. Même der Klerk na kati na Afrique du Sud ba pesa ya prix Nobel de la paix ye muta dirija ki apartheid ba boma mais tango ayaki ko mona insécurité côté libango et komi makasi non to bimisa Nelson Mandela. Alors kimia wana o ya lukaki yango wana balobaki ente zwa prix Nobel de la paix zwa prix Nobel de la paix lelo oyo okoza na mo bomi lokola bakunda batwa mais lobby osaleli kaka ba mindele malamu moko boye ba pesi au prix Nobel de la paix pona intérêt na bango. Alors biso peuple moindo toza na ignorance moto azwi prix Nobel de la paix na ye pona ki traîtrisme na ye yo komi ko betela ye maboko okomi ko betela ye maboko. Simon Tutu azwa prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix wana ya Simon Tutu ezalaki pona nini ezalaki po ete
asalaki commission ya pardon pe réconciliation entre bamindele na banoir. Donc ba pardonner, ba se pardonner, bango la bango pourtant bamindele basalaki ba crime ya minene. Tango ba ko mona bongo balobi noir oya bombi biso. Allez, zo pour Nobel de la paix. C'est comme ça. Et ça pour intérêt na bisoté. Pour Nobel de la paix aza mundele et ça pour intérêt na bisoté. Alors bilo kon surtout o eza pour intérêt na bisoté peuple congolais yango ezo sepelisa ba mindele. Pe yango nde ezo boma biso. To la mukana pongi to dali kola kino lelo. Si je n'anga mukona lelo ezalaki vraiment prière oyo bandeko na biso basili ko sala na kati na Beni. Natali image wana pesi ngai mawa. Na milobi to bundi mingi. To lobi mingi même na ba réseaux sociaux. To lobi mingi. Mais solution ezo mité. Est-ce que bozo vanda te bo réfléchir? Combien de fois tu n'y as pas mis ma photo à Kabila? Combien de fois tu sala ba prière avant Nzambe bomela biso Kabila? Mais lobi nango bango kuna bazali ko vivre, bazali ko se plana ko boma, bazali ko se plana ko violer. Non, tous vanda tous wa solution mususu, to luka solution mususu. Moto oya ye ko boma yo na mbeli bimisa mbeli tsaye. Oya bom ayena munduki soko za na munduki eloko nyoso tu ko mona na nango atoza na munduki te mais zongi sela ye yango. Bolamuka na pongi peuple congolais. Bolamuka. Ba voisin bazo seka biso. Bazo seka biso. Congo esekei. Soki au moins la Congo zo continue kolala. Congo esekei. Lamuka na pongi. Botika kolanda bato baza pone ba intérêt na bango moko. Pasteur aza na intérêt na ye moko aso luka lia ale isabana na ye asomba balopangu envoiement lobi to koma kotanga ye parmi bato moko boye baye banaka na Congo obongo yo o continue kaka kokufa mboka na bino eza kaka na bongo na bino yango bisika ngala suki pona masolo na ngala. Vraiment merci na ndenge bosili kolanda ngai bozala toujours branché kati na masolo ya sika vraiment to mona nimbala ya sima botika la malamu au revoir.